Bonsoir, bonjour. Bandeko balandi biso na kati ya Ediba TV. Lelo toyeli bino lisolo mususu blessant. Toujours tozora bapel, bato babenga biso de gauche à droite. Ndenge ba masolongo yelaka esalaka pasi. Esalaka pasi toyokaka mabe mais choix te. Tema keza musala oyo toponaki pour nous lendisa peuple de Dieu, tous na souci ya kokomisa la bino ba message oyo. Mais bandeko oyo basala ka makambo ba genre aboye, il faut kotika yango. Il faut kotika yango parce que mokili toujours ba bien mokili tambola ngele. Mokili tambola ngele ali banga makambo na mokili. Pe makambo ko banga yo. Mais batu musu bakanisaka na mokili, oyo ezaka toujours ba résumé na pesa ka vana bana histoire. Bato musu na mokili bakanisaka likambo to bombi yango ndenge nini ekotika la koyebana te mais makambo nyonso to bomba maka na mokili atata nzambe ebimaka un jour na poisa oyo ezali lisolo ya ndeko moko mwasi na minute oyo babwaki ye libanda mobali abengani ye azoyeba te acha lokolo wapi acha lokolo na se to acha lokolo likolo aye bata telema ndenge nini po atali jari ya bolingo mobali na pesa ye na ye pa pesa mobali na ye azo regretter na liboso soki mobali na boye soki akozwa mobali ya jari ya boye akolinga ye po pesa ye bolingo yango na lobi na bino ke esalaka biso pasi bandeko na biso abasi oyo bakotambola na lokuta. Ndeko mwasi abengi biso problème na ye zali que akota libala na zemi. Donc aya libala na sainte. Azui zemi ya mutu mususu amemi yango na libala. Boko découvrir yango na kati ya lisolo na biso ndenge toko solo la na bino awa. Yo mutu mesana habitude wana tika. Tika. Pour un jour bakobimisa on a poisa na kati ya Ediba TV batangi na kombo nao mais tellement que batu oyo batinde la rapso ma cc oyo to solo laka kotanga kombo na ngai te kotanga ngote pona kotanga ngopeti. Allô Masasi. Ya Masasi. Boni mama kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Au moni tant maman a piqué église. Alors là qui vient te. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango balé ba songe ba kati ba songe ba memel ba dispensaire a mike. Et là sunde ngona te maman. Mena poto na chassa la même chose. Et loko zo sepeli sanga. Banda maman comment na misunga homme de veillard. Kota ni maman. O maman zo ngolo la bébé, bazo zo soya maman. Oh, mais là so moni maman zo ngisheni. Maman zo dia 3 fois. Tongo medi popo. Deko nanga elo musu sepeli singai. Misunga homme de veillard. Webi ke bana courant so kata. Soka sarika manœuvre pano ya dit bana lumière 24 sur 24 heures. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger. Kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango ataka kati, c'est pourquoi homme de veillard misunga eza na kati ya clinique misunga. Donc so futi mbango nazo regretter te. Ah bon, tu bien na wazali ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna Abela te bazo sala ezala. En tout cas, ya Masasi emoneli penanga na pemi bana mama comme na homme de veillard misunga. Emoneli na misu te. Emonani bamboko na opinda ya pampa bana. C'est fini tout ça. Moko liango lisusu te. Homme de veillard misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Non, si kaya vanda kuna lia tranquille. Apema, ba médecin 24 heures sur 24 heures. A continuer kuna ngana do pesa ka mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comme on a commis batimi sona. Babe. Voilà des retours na kati ya chaîne na biso Ediba TV mwana Congo. Pe na kati émission na biso to solo la yango. Ndeko ko landangai landanga na bokebi. Ndeko mwasi abengi biso a partir ya Kinshasa. Problème ekomeli ndongo. Ndeko mwasi avandaki na mokili ya tata Nzambe amonaki mobali moko te ayeko proposer libala.
chance et sourire pa na ye mobali ayekutana elenge mobali moko un monsieur surtout bien elenge mobali un monsieur un tonton un bon tonton oye moko alobi azana ba qualité oyo to bengaka un bon tonton un monsieur un elenge akutana na nzela place moni ba mabala oyo tozalaka na ona mokili oyo bato bakutana ka bepai na bepai ya zui chance akutana na mutu na ye bayokani bavandi fiançailles à 3 ans mwana mobali logique ebele pe asalaka na société moko en place na kisasa ya bien na mboka na biso DRC mais ayebisa fi wana ayebisa tantine wana ayebisa mama wana ngai na yo tokosangana ka nzoto ti mokolo oyo ngai na kotia yo na ndako na nga ezali ba principe na ngai ya vie ndenge natambuselaka yango ndeko mwasi pe andimaki atuni eko déranger otabite okoya na ndako na nga okosala tout misala tout mais ngai na okosangana nzoto potolobi bien na kati Diba TV to ali ba minganga spirituel nde tozakana ba docteur Elvis père double mobala Natasha na kati Afrique du Sud biso to ali ba minganga spirituel na kati ya chaîne oyo toyela kabino makambu oyo ekote ya yo oyo peut-être soki tante na kati ya ndako nzambe oyo po ete ya yo mena kati Diba TV mwana Congo okote yama pe okosanukama po lobi osalaka ngo lisusu te soki omesana na vie wana tika yango ndeko mobali alakisi ndeko mwasi bolingo ebele ndeko mobali alakisi ndeko mwasi ndenge ya kovanda na vie akangi motema pendant 3 ans abimi pa ba mwasi ba préparer biloko na bango nyonso mariage bakomi na mikolo muke kaka ya kobala na o tolobaka na vie que il y a d'autres familles bazaka na problème ya réclamation baza peut-être réclamer que bango bakoki ko balate baza peut-être réclamer que bango bakoki ko zwa libala te mais bazangaka bososoli bazangaka oto bengi sagesse bwanya oyo ndeko moninga na ngai président Dove Menama oyo azali ko kamba lisungi nani forum monene na kati ya Kisasa Asbel na biso totangi na kombo ya retrouvailles des anciens de Mongafula président Dove Menama mingi na nzela singa alobaka na nga papa edi le fondeur mokili ya tata nzambe tambola lango tambola meke tambola na nekenge tambola na bo sagesse nyonso. Alors yo comment yo muto mokili olingo tambola na ekengete olingo tambola na buanyate pona nini olingi mokili nyonso ekoma ya yo ndeko mwasi moninga mobali alakisi fiançailles ya 3 ans batikaka na 3 weeks autre lobi 3 semaines balata lopete na mosapi o batu bayemba nzembo baninga ngana sina bali ye ayeko perdre yango nyonso na likambo ya lokoso na nzela ya makambo mobali na ye apekisa ye mais ekoloba ye moko ke papa edi na kanisaka likambo ekoyebana te tala 7 ans plus tard likambo ekoyebana lelo yo aza libanda lelo yo babwaki biloko na ye nyonso libanda lelo yo babwaki biloko ne na balabala ndeko mwasi tambola na mokili ya tata nzambe na ekenge okosepela soko tamboli ne kenge na tata na mokili ya tata nzambe okosepela pe vi na yo ekozala molai ndeko mwasi eloko ekomela ye ezali ke kigoyigoyi ndeko mobali apesi ye mbongo asuka akende kosala basha pote basilisa basha na bango asuka akutana pe na fi oyo akosala ye coiffure de coiffeuse na ye
alongwe ka commune précédent ke na commune mususu po ba commune to otanga te na minute ezali likambo eyebani moni Kisasa ekoma likambo esalami na commune peut-être ya Barumbu bato tina lingwala bayebi yango effectivement eza bakoin wana mwana mwasi akoki te po akoki koperdre libala na ye boye te ayei awa na Ediba TV po topesa ye baconseil na bino bato bozali babone permanent na kati Ediba TV panza sango ya kati Ediba TV panza bacontact na yo même na 10 personnes po bakoma ba membre bakoma vraiment ba membre balandaka Ediba TV ovandi na kati etando okolanda biso oyo kamate ya papa edi ako spesa oyo kamate ya papa edi ako sabre pote ete ya yo o changer bizaleli ndeko mwasi mobali apekisaka ye via masanga ndeko mwasi mobali apekisaka ye via ba camarade ya mibali ye atika kozana ba camarade ya basi mingi te vi na ezeka ba camarade ya basi e ya mibali. Le jour ango oyo problème comme lié écoutier na ndeko ya mobali camarade ya mobali alobi azoki camarade ya mobali wana pote akende kotika ye asomba biloko mena intention mosusu te bakoti ville basombi biloko ezangaki basilisi shopping na bango basilisi kosala baachat vers 17h. Et sengi bazonga na ndaku ba déposer biloko wana. Bazako tambola na taxi moko express. Alobité. Ndeko mobala yebise to songa kasto déposer biloko habité to profiter to ke nango directement pa fio ya coiffeuse na sisa ba course na nga tout. Alors na benga mobali na yebise to kokuta kala mobali na nga lopi. Le na kozwa tante talakaka. To so moi mokoti. Comme ya mesana moi mbenda. Comme il y a misana moi kopo ndeko Dino Media oya montaka ba film ya kitoko oya zali le grand caméraman na yeba na kati ya Johannesburg mobimba soko za na besoin kozwa contact na yebenga numéro eza na kati tando okozwa Dino Media Dino wako sala musala kitoko caméra yebiye yepa yebi caméra ndeko balandi yo muto okolanda nga fongola matoi. Au nom de Jésus, matoye funga mamunokolo ba matoye funga mamunokolo ba na kombo na Yesu. Matoyi na ye na malobe ngai mama Lutumba nakendaki na prière ya convention o esalamaki ya papa Moïse ayaki awa nakendaki kuna na mwana nanga azaki banda inane azaki koloba te tindenga kokisi 23 ans tokendaki kuna papa abondelaki pona ye namoni akomi koyoka pe koloba yango na pesi nzamba ozana merci pona bolamu nyonso azosalela ngai. Shalom bana nzambe kana ngai ezalaki ka ya depression makasi na banda kolala te na banda koganga na banda kolota bandoto mabe na kondaki na silaki nzoto bamemaki nga na hôpital psychiatrique na dépensaki mbongo ebele esimbaki te or fallait na sala mémoire na ngai ya fin de cycle ba dépensaki koleka même na classe prophète moko ayebisi biso eza likambo kokende hôpital te eza likambo koluka nzambe epa na ye moko esimbaki te tokende na ba ministère ebele ba prophète ebele simba ete mais nakumisi nzambe ya papa Moïse po mokolo bamemaki nga dès le premier jour epa na ye asimbaki ngai mutu na ngai komaki stable ezo chauffer lisu te na komi kolala pongi na komi koli leo zonga na ndako tika biloko yo lobi te oleka nango pa mwasi oyo akosala yo suki bokende koyoka na modèle bokende koyoka na modèle bokende koyoka na pe prix ya mbongo oyo bakosala yo coiffure wana tala ndenge batu badindaka na mabulu ayebisi master na ye tokozwa pe mwa moko ye moko mutabetelinga lisolo ya wana akobetela nga akolela papa edi vraiment ngamna yebiseke toleka kuna ngabi bon siko katana nokolela pangusama ya miso lobanga na yoka parce que souvent quand les gens m'appellent pour la histoire na bango ezaka musu batindela nga ba audio ba musu ba benga nga na nzela singa alors pour capter bien soka okolela o capter eti ndeko tala likambo monene oyo ekomeli mwana mwasi oyo
Et pas bakendaki mwana mwasi wana pe oyo asalaka makambo suki azalaka pe na misala na ye muso asalaka mais ezaka pa na bango ana salon de coiffure a pe couturière le temps ye akuti azaki na moi occupé otolobi na anglais busy azaki occupé pe busy nde alobi bovanda na terrasse ngai na silisa moi ba misala na zalango e bongo na rejoindre bino si ye na terrasse ake komelati o tolobaka ke diable azali toujours motema mabe diable aderobaka toujours batu oyo nga papa edi na lingaka te oyo nga papa edi na sepelaka na bango te diable motema mabe akosa mama ya le Congo Brazzaville diable akosa papa leki oyo a escrokaka grand frère na ye atikaki na bana mini diable na ba histoire o na ota ko beta diabulu a escroka batu mbongo apesa tindikere mayele mabe diabulu toujours aza en tête pona nini makanisi ya bonzambe kokozala na oti peuple de Dieu mobali atindi onzela oke yo zongi ovandi calme okomone 3 semaines seulement nzokande mwana mobali wana akalikilaka ye bane nyonso bavanda ba mikolo nyonso bavanda na mokili ya tata nzambe akalikila ye akalikabi ya komokende libala skize ngai bandeko ye akomi kokende libala ndenge nini ngai fona yeba ye awa tozali baminganga spirituel nalobaka bien nasengaka pardon muto okolanda ngo yali para responsable il faut na beta lisono na kombo na yango ye mwana mobali akalikilaka mwana mwasi wana malgré tout alobaka ali moninga nanga malamu me moninga mabe nzela bodiabulu eza na kati ya makanisi ya ndeko mobali wana nde epai bazomela mwa kopo oyo koto pazaki okipe na makambo misala na ye mwa bingi ajonga bakuti bango kuna basi bakoti na kati ya ambiance abibo awa pe téléphone na ngai otolela babengi ngana ke kosala mutu moko modèle moko na nzela ya commune moko quelque part atindelinga mutu ke sokoma kala mingi te soko kozala pressé te zelanga mais yo yebi ndaku oyaka awa oza mopaya te soko lembi place okoteki biloko na yo mwa mbetu moko ezalaka wana mwa cuisine pe okosala mwa eloko kolia olembanga bien en tout cas fona zela okaka po na opeso marque modèle na ngai ya suki et puis otongela biso toza pe na elamba moko toyaki nango elamba mobali akolata papa kolata après soki tosali tozala mwa na mwa look na biso africaine landanga bien yo moto mesana kokosa mobali soka bimi pa na bino fiancé yo sakaka lokoso mbangu boyeba na nzoto mais tata oyo avandi 3 ans 3e année tikaka 3 semaines pamba tala ndeko mwasi koteke komema likambu na lisumu munene akikosala bêtise oto bengi yango bêtise insupportable ndeko nanga Dove Menama mokila tata nzambe tambola na ekenge ndenge yo moko lobaka tambola meke ndeko oya bayaki kosala suki pa na ye abimi atiki bango na ndako na terrasse ndeko mobali acheli mwasi wana eloko na masanga acheli ye eloko ya pongi na masanga po asala makambo mabe po ayoki ke ndeko mwasi akokende libala comme azwaka chance te na tan et pourtant ce sont des voisins bazali bato bakoli epai moko basakani place moko batangi bakelasi moko mais tala niveau oyo leloyo aye kobebisa libala ya moninga pe bakoli epai moko basakani epai moko babeti bil donc basali nyonso oyo bato so bazali ba voisins basakanaka pe la fille azo témoigner que azalaki moninga na nga oyo so nazala makambo na nga nyonso nayaka toujours koyebisa ye ndeko kolanda ngai epai ozali tala niveau ya likambo oyo epai tokomi nango tala niveau ya motema mabe ya bandeko na biso mosusu oyo basalaka mpona kobebisa vie ya baninga et enfin mwana mwasi abali garçon wana asanganaki na ye le jour ango
atiki kotika ye na kati ya chambre wana parce que ayokaki pongi ake kotia ye na mbetu po alala azela moninga na ye ya kende et enfin asali ofaka sala asimi nzela akei moninga ye kozonga kuti moninga na ya kolala azola musa azola mukate aye kola mukana tongo menaza boye ndenge nini abimi nga na tika kiona mututi il n'a pas voulu dire makambo amoni na nzoto na ye pa moninga na ye bazwi ba programme na bango ya biloko tu bafa basala basali asimi nzela na ye azongi pa na bango na tongo abandi koluka ndeko mobali azomona na te et enfin babalani asali mariage na ye kosala asali mariage na ye ça dit 3 semaines non donc 1 mois 2 semaines 15 jours ndenga yebisi biso 2 semaines a bengi et a remarqué que azana disons a besoin de période n'a été veuillez m'excuser chers spectateurs a moni ba période n'a été a yebisi mobali na ye na remarqué que na komina mokumba abi ambo potema mobali a yebika ke moi si basangani te pendant 3 ans banda bazaki ba fiancé comme basangana ba période na après mariage na bango na otobengaka nuit d'annonce donc c'est-à-dire que nyonso eza nango normal eza yaye mais moi si na mutu na ye quelque chose eza ko lobela ye na tango wana pour makambo sozo beta masolo eza après 7 ans du coup balali mikolo baboti mwana ya mobali mwana bango liboso abotami ya mobali mwana zui mama na ye mobimba bavandaka baye kobota mwana ya mibale ya mwasi azui tata na ye bavandaka baye kobota mwana oyo abotami azana maboko na minute oyo azana 2 ans nde place makambu et bandi kobima mais le mec en question malgré tout ça ayaka toujours na ndaku wana ayaka toujours na kati ya ndaku wana ko rendre toujours mwasi wana visite lokola ami oyo ezaka na sima elekaka nga na yo toyebite toko découvrir yango kaka na kati ya masolo na biso c'est un locataire et c'est la race sera kufi parce que imaginez que ça locataire au kufi balelo wapi Mame, BRDC Construction Osambi na nyongo batongi pe na nyongo na espace à 3 mois kaka et mati peuple de Dieu bino bolandaka biso na bokebi ndeko na ngai bozala na mokili totambola na mokili na ekenge mokili ya tata nzambe tambola na kobanga makambo nyonso ezala na botosi ndeko mwasi avani mokolo moko na ndaku na kati ya ndaku na bango bazaka na fi moko babokolaka wana azali cousine ya mobali na ye ndeko mwasi akendaka pe musala mobali pa akendaka musala mobali azola ye musala alors le mec à question o ayaka ko rendre bango visite na kati ya ndaku oyo asalaka makambo ya bosoto na nzoto ya ndeko mwasi oyo abengi biso mpona kobetela biso lisitwale oyo ndeko oyo ya mwasi ya cousine wana ndeko wana ya mobali ya aventurier akomi kopropose ye mariage akomi kopropose ye libala akomi kopropose ye bolingo nde pai makambo oyo nyonso eke kobima parce que oza la kati ya ndako ya libala na yo mobali apekisa yo makambo nyonso mais oza ko continuer kosala toujours bosoto na kati ya ndako ya libala donc pour elle nde cousine na ye akoki kobima na garçon wana te akoki kobala na garçon wana te pour garçon wana ndenge lisolo etamboleli abimaka toujours na fi wana oyo aza na libala na ye oyo akonaîtra erreur avant mariage na ye ndeko mutu kolanda ngai tala niveau ya makambu oyo ekotambola na mokili ya tata nzambe nde fi wana cousine wana aye kobetela belle sœur na ye lisolo
tala ndeko ayaka na ndako awa alobi alingi abalanga ya tuni alingi abala yo bobimaka 8 obimaka déjà kutu naza pe na mokumba na ye na ndenge nini zemi wana foto longola yango zemi wana fo elongwa zemi wana fo ekatala ekobota te azwi pe courage ayebisi mobali na ye tala petite sœur na yo cousine na yo tala ki kodinga nani songolo pakala et puis azoloba ke fo babota na aza pe na grossesse na ye mais eza problème te yaza ndeko na biso taza relation à découvrir ye na kati ya ndako na biso mabe eza wapi eza libala bato bakutanaka na bawe nyonso biso na tokutana na nzela nini oyo moni mabe lelo ezala ainsi nzoka nde aza na makambo na se oyo abombaka ndeko kolanda ngai fongola ni matoi soki ozalaka na bitida makambo oyo tika kopekisa za kopekisa nzoka nde aza na baintere epai wana cousine pe mokolo mosusu se décider bon nakende koyebisaka mobali yango ke belle sœur na nga azosepela na libala oyo te koma kina korendre visite kokoma epai mobali azalaka mpo arendre visite na barendez-vous na bango akuti mobali avandaki mpo aza na batelefone mibale akuti mobali na kati ya telefone moko azwi appel donc okota ye akoti azwi appel abimi ake kosolola libanda leta yake kosolola libanda atiki telefone mosusu na mesa epai ye avandaki oyo pe mwasi na ye era ye avandi wana ye azwi appel eke kozwa ye 6 minutes à 7 minutes ya masolo na nsima mona koto na telefone etikali likolo ya mesa appel ekoti atala boye elongi abeli sere na ye acomprendre te ere mpe ye arépondre te bamessage elandani abi belle sere abengi ye seke eza na problème wana kaka tika natala mpe bamessage oyo ezali nini afongola telefone boye ndeko molandi okolanda nga na kati ya Ediba TV nalobaki émission oyo nakosilisa yango nasuka mpo na koteya yo afongola telefone atala boye baconversation na bafoto intime belle sœur atindelaka mobali oyo ye azopropose azwa ye na mariage mais ye belle sœur alingi te ndeko kolanda ngai eloko nini tokopesa ndeko oyo conseil commenter comment partager aimer nana besoin ya ba mituna na bino nana besoin ya ba réponse na bino na ba commentaire botala degré ya likambo oyo ekweli ndeko na biso ya mwasi botala degré mobali azongi la fille wana oyo azaka cousine na ye atuni ye azaki pe sage le temps wana yake kosolera azongi azwi bafoto nyonso atransfere yango mpa na ye na baconversation abino kokumela mingi te me azokende yebisanga relation nini yo oza nango na belle sœur na ngai bandeko balandi tosuki awa na mokolo lelo bokozwa suite ndenge bozwaki semaine wana na histoire na otobetela bino ya mama ya Katanga parce que na kati ya Ediba TV mwana Congo tobengi yango ezalaka likambo ya ngonga nde tango nde ngonga aimer commenter pote papa edi ayela o masolo mususu ya sika pe ya kitoko okozwa suite yo moto mesana kotambola na vie ya lokuta boye yo moto mesana na vie ya mabibo mokili tambola ngele yango na kozongisa bino maloba mokili tambola ngele soko tamboli na mokili ngele nzambe akotombola yo bandeko na mokolo lelo tosuki awa topesi bino bambote epai bozali surtout mingi ba héros à l'ombre ba famille na ngai o bazali na mboka Canada na pesi bino bambote ebele baboti ngai bozali mopanzi wana nzamba azala na bino abatela bino pe asunga bino na bamakanisi oyo bozali nango malamu na kati ya chaîne ya mwana na bino monsieur Edi Diba na kati ya Ediba TV mwana Congo na koyela bino ba numéro ya sika na koyela bino ba numéro ya kitoko na pesi ba héros na nga nyonso
à l'ombre oyo bazalaka na Kinshasa baninga na nga nyonso ba oyo balinga na boka bakombo na bango te na pesi bino bambote emame na wuti na kata sale na bimi po mali eleke on a dit jaquette ndeko ya Kongo lelo na ville ya Kinshasa pona kosala ba mariage ya kitoko ba fête ba réunion ba activité politique pe makambo ya ndenge na ndenge tala esika ekobanda kosalema désormais salle appropriée pona ba événement na bino salle de fête pharmacien Tondele et pesio cadre ya kitoko bien climatisé capacité d'accueil et kuba parking et fanda ba toilette ba installation hygiénique kutolobate yana ngai yeba que salle de fête pharmacien Tondele et Zomi Bongo na avenue Université numéro 123 arrêt Capella 2 non loin ya Ezo wanande sika okosala mariage de rêve ba fête ya ndenge na ndenge awa na congélateur masanga toujours malili ona kosala ke ba activité na bino elekana kitoko emame na wuti na kata salle na bimi po mali eleke on a dit jaquette salle de fête pharmacien Tondele suka quel malili salle de fête pharmacien Tondele et ça salle na biso pour la fête de rêve et zomi na commune de Limete na quartier agricole non loin ya Ezo yom de sala mariage jobi que mariage simate okoki pe ko bandela awa na salle de fête pharmacien Tondele malili wapi tala qualité de la salle oyo non c'est formidable tala parking on se pose parking à salle de fête pharmacien Tondele. Ça la qualité, mais prix c'est moins cher. Ça la qualité, prix c'est moins cher. Et c'est ça la solution. Solution à battre nous choisir ça mariage. Et ça dit salle de fête pharmacien Tondele. Na zomi na kati pour nous sous ma ligne. Service nous très efficace. Yeba que même pour nos photos, images, vidéos, nyonso ezali kaka awa. Tango zobi mana salle, lobby na tango, ozana ba image na yo mobimba. Mokolo ya libala na ngai, salle de fête, pharmacien Tondele. Pour rien. Yangonde, référence ya lelo, ba kinois. Et okani.